Bandeko, bonjour. Bandeko nanga, je pense que vous allez bien. Botune langa bidi matu oyoyo. Botale longi ya mwana mwasi o, soki pe aza bébé o, soki pe aza yaya o, soki pe mama leki o, toza 5 heures du matin presque, donc 4h57. Yaya, botune langa mama oyoyo. Maman, on les voyait comme ça, hein? Elle a d'abord commencé à me faire la demande. Moi, je ne réponds jamais aux demandes. Hein? So Nathalie Mouton a monité. A finganga déjà quelque part. Na répondre à raté. Na bloqué à raté. Na tikara moutoana. Azala wana ti mukolo lemba. A longoli demande na ye. Maman oyo. A kota na message. Est-ce que vous savez là? Mon message oyo. Maman oaza mama ya ba Bella. Bella le même jour maman nga kufaki. Moi dopé à son âme. Na komi pe bien. Hortas ndonga la liboma ya Suède. Tala maman no yango. Po asale langa émission ka le même jour. Bozela na kota na konti mususwana. Bozo mona nde bato ba ko lukanga makambo. Ta ona ko ya bo tala mama o Bili oyo. Mama Bili oyo. Wana mama ya ba Belvite. Bandeko nanga bo excusinga. Lelo mama sali une semaine à mabele. Na makasi te. Makasi silinga na nzoto. Pe manange komi mukuse. Ata kolia na ndako na kosala 2-3 jours na olia na ngate. Heureusement na zana bato bazobenga. Botala mama o. Bili asaselanga demande. Pozo benga nga ya mwasi. Na koki jamais kozala camarade na yo. Na koki jamais pe kozala yaya na yo. Bino bato minene longi munene kwa cimetière mama do oyo. Mama mukolo koza na mama mamunene na omona kombone mutabandundu. Mama oyo. Mama waza mutabandundu. Mama oyo. Ayo zo ya koluka ngai. Mama ayo yo koluka nga makambo. Mama wano moni ke na komi bien ke non. Mama oyo aza mama ya babela ndongala. Mama Bili matu. Na lobi na oboy. Awa yo ye koluka nga na makambo. Parce que na ebi koza tala suki lokwa sangoku. Mama oza mukolo makasi. Owa mukolo makasi Bili matu. Oza mukolo makasi. Oyebinga bien. Tango ye kokomaki o mama ya ba Belvite. Oyo mama ba Belvite, c'est-à-dire oza muto asila. Po mama oyo aza mama ya ba Bella ndongala, omoni pe bien akomi. Mais yo ye kokoma o mama ba Belvite. Pourquoi ne pas koma o mama na bisote to mama ba sila te. Wa mama mukolo zo ndumba yo mamo. Wa ndumba makasi mamo. Oza ndumba ayo bandi boy. Awa yo bandi boy mama Bili awa yo bandi boy. Ayo bandi na nga boye. Nga na osala makamu na nga awa yo bandi nga boye Bili awa yo bandi nga boye. Bana no ba yebi. Demande no yango na yambi yango te. Demande no yango. Oza mukolo makasi mama. Na basuki oyo zo kasaki ozonga jeune fille. Ma chère. Na koza mukolo no te. Mama na nga kufi na 69 ans. Nga na koza mukolo no te jamais. Na ko boto pete. Oko benga nga pe ya anite. Keba na yo na nga keba. Lelo mama na nga sali 6 jours na mabele. So lingi na finga yo te. Bana no ba lukisa nga na Canada oyoyo. Tango zo ya kokoma ke o mama ba Belvite. Siko soki mama wana za mama ba Belvinde saini. Nga na kufeli mama na nga sa intemele ona mabele. Alokola yo ye kotumbola nga. Yebisa makangu no to mobali na yo. Na bindumba ya bana no yo bota wana. Po ana zo mona nzelo zape na bana. Oza na bana na yebi koza na bana. Mato na moi kosalaka na hôpital soki pe hôpital soki pe hotel soki nini. Wa mukolo ayo so tiki suki. Wa munene keba no bob na kanda ba mama nyoso po mama na nga buti kokundama. Keba koyaka koluka ba makambo a. Bo keba boyaka koluka ba makambo na page nanga. Na lingi nanga makambo te. Oza munene mama. Tala no ndengo oza. Tala no masi na yo. Tala no longi na yo. E longi po mama do zaki na Kinshasa zaki obela. Mais peut-être boza âge mona mama do 69 ans.
peut-être cause à lekine mais nga jamais na cause yaya na yo ke bananga bilimatu na yo fingo ba bêtise ba bokilo baza bandeko bazawa boyaka koluka makambo Bellevue asalela bino nini banda soki le 5 mama nanga kotaki hôpital ti lelo na osala kutu penya ba live te ti mama eko kufa le 8 po ni bino boluka ba problème boy ko mama oyo pourquoi My small business has been... Pourquoi mama oza mukolo tana no elongi na yo bilimbatu oza mukolo ti bilimatu mama nanga sai une semaine on a mabili musala kutu na zongi no te na okoka te so na tamboli no mo nje na okoya njustu na ngezo lenga santé za penza bien te bosambela ka nzambe mais yo koti pe na 5h du matin boy nga camarade nange komika na zwa téléphone na tala nanga des fois na tiki change blanc na chambre na bimi nanga kuna na talaka nanga na sekaka nanga po na lekisa ta mo ata mais yo mama mukolo elongi oyo mama oza mukolo ezo mona noza mukolo ezaka parce que oza soki na poto mama luka kimia ko na ba crayon boyo ozo mamiki o wa mukolo ti mama oza mukolo wa mukolo makasi pi masi na yo nazomona na yo bomo pamba na souci oyebi bien mais ndeni no ekotunaka o soki mama ba Bellevue donc mama ba Bellevue nda koza na elongi wana bongo yo moko na mama ba Bellevue yango bo ndenge moko te ke bana ngana ko fingo pamba na peso tension na hiver oyo boyaka koluka makambo mama oza mukolo soko oza muto asila suka kuna suka na page asila kene kokumisa sila kuna suka na page asila yo ndumba mama oyo suka na page asila suka na page asila nga tambulaka na ba chaîne na bino te yo bandi ngai ya yo ko banda ngai ndengo che suki ya maboko ne antaba yo kaiso ozonga mwana muke yo mama elongilo kwa cercueil yo za mwana muke te mama ya Bellevue aye ko sala nini na makambo na kati ya page nanga yo so mona nga na publier mama ya Bellevue yo elongilo kwa mukombo solo kwa pakasa boy yo za mwana muke yo bela fingi nga mukolo mama nanga akufi bazui babenga babandi ko enregistrer ngai ba enregistrer nga batie bakasa kino pesa bango adresse il fallait kasi boke na matanga ngoti il fallait boke na matanga boke ne boke mona sécurité zaki una bonga bocha likolo koteni et puis moi moi je babenga kana na numéro na yo na numéro na ba conversation tout le monde abenga nga na matanga mama oza mukolo